Ma Mission TV, le miroir du monde. Ouais, bana poto, toza wana général Etumba nga bengi général Etumba toza na Homo Fortis monsieur Google Homo Technologie awa bino ndeko babili ngolo et puis pour le compte Ma Mission télévision toza na Kunzardo en tout cas toza na temps ebelete to libéré pour déjà répétition bandi. Bonsoir d'abord Kunzardo. Bonsoir papa, bonsoir na bato tout ba Hollanda, bonjour na bato pe ba Hollanda, bazwa occasion Hollanda biso na moye. Bon voilà. Ngali ngobenge mingi général Etumba en tout cas avant to banda ngali ngasona yambi animateur. La lingara Alex Biso Benake, à général Etumba, ni mon bien général d'ambiance. Obi général Etumba. Ok, c'est pas un problème. Nabinga la lingara son animateur. Animateur aza muta show, muta makila moto, mo pe benga général Etumba, général d'ambiance. To sentir moi le mora muke, attends 5 secondes. Watande makambo, mokonzi nde banzimbwe, watande ba contre, mokonzi nde nyoso yaya. Watande mokonzi ya mouvement na ye bisonyo soto diembela lelo bat ba comprendre que yozala ngana zala vena o yozala vena nga soko zana makambo fona sani o diembela alors ezala cri oyo dans la sola yo kiango et matanga mo mafuta muke na mituna Kunzardo alingaka loba nini na cri wana na bité ngana chanteur te na animateur te mais kiango boka bango balobaka ke mabine wuta na lola biso to boyite mais ngana yebi ke nzakomba beta sete na mabina moko na bité lokwa na inspiration na eza nini tato basala sona lokwa na comprendre ngote oni botala ka ye koleka question ya poser ngai pena yebi bango balobaka mabine wuta na lola na boyite bango balobaka mabine wuta na lola tati tole mon vieux kasi ngai na yebi nzakomba beta sete na mabina moko multiplier dans nzamba tika botebele toza na limola bato botalango bato pe balingango alenza komba kutwa aloba botondisa mokili na parti na bible place na nzakomba loba Kunzardo na bible nzamba lobaka to multiplier to beta sete abeta ka sete kotiko na ko multiplier ngo yona ye soki bo sangmo moni mouvement o to salaka ezala danse nzambe ezala danse nzambe créata Manassé na Ephraim mitiba kokola na Kenji ona balifanto na kotika la kolakisa bango yango te kote ba oyebela yango nga na oyeba te do balakisa yango mutu te mutu tango azokola oyeba ke danse nzambe tika yango il faut na sangana na systématique poto to multiplier mais à condition tout tika kaba à condition bobala basie bopesa mbongo epaya baboti bongo bosala dansi wana multiplier to sentir là que tu es général Etumba to za na temps belete to sola lelo au chef Mboka so yambia osolande ba général ya armée ba sololaka buanya wana okuta ngwe pa ba animateur belete. Merci beaucoup Kunzardo to libérer to za na temps belete sur la télé le za li solo que la team Wata les solos qui est l'objet Olympia de Paris. Il peut rozala si au yo ko manquete pour te utilité dans la mouvement oyo borozala. Les solos ana est-ce que reconfirmons là-bas na poto que Borbeta na Paris poto yebi lelo que na poto pour orchestre outil kini que Borbeta en tout cas comme pendant la mer à boire ni baloba comme pendant difficile Kunzardo ni ne pour mettre na bas na poto est-ce que boko kenne vraiment un solo bas na poto ba yo biloko ba yo na ba disque wana ba yo en live Jeza ke toza to ya na poto ti ba combattant baza bandeko na biso bana problème na biso te ezalaki ba bana défendre loko et voilà ba mona bango ke ba musicien bana bango na problème te Dieu est grand to sepeli et tout ça batiki biso to beta nga na sepeli et tout ça batiki biso bino ndebo zo gravissé mbongo gravissé biso dans la nara information bata baboy ba combattant oui yana batutu te mais si 100% ba combattant tona ba 80 au de abandimi tu ba na poto ba na posa musique beta to ka crise za na poto le ba na poto ba mo zanga ba place rokende muta sombe lamba na ye a comment fait anniversaire moi on a 2 ans moi on a 5 ans pour qu'il ba concert comme passi tu veux que ba te belé ba linga musique beta mais ba combattant de tu veux que ba combattant télé mais ba concert ouais za ba na poto mais ba combattant quelques personnes ouais voilà yango na lobiti 600% eza bato balingi ndule beta to go boyate soki lelo o bango bazoloba soki esengi bongo biso tout au bénéficier donc voilà décision na bango eza mabete mais bayeba ke biso to na biso
kaka ba musicien Kunzardo na yebi nga commerce te na moi na okokate banoko bo ba ndeko nanga bo ba massa bo ba grand frère bo ba petit frère bo la biso mawa taka nga na bandi carrière nde bo yebelinga nde na sala musala bien sikoyo soki bino bozo kanga ke biso côté na bino to mona na bino te po bino bozala pulito pulito bozala pulito makasi po elambe zaka okeno wana okeno bo koti partout mais biso poto linga mo mamboyo o biso linga ya bien bo e uta ba côté wana il faut ka côté wana pardon vraiment boye de biso bande nga poto bana poto Kunzardo yeyo général de Tumba ya mboko na animation rien à dire bino mo boyebi état que général Amboka chef d'état-major ya animation nayebi ke boyoki nayebi ke boyoki fungola bango mitema bana poto bandeko na bino boza ba compatriotes congolais bango pe baza ba congolais bo fungola bango mitema jezonga wanza lango musique en tout cas musique ça n'a rien à voir na mamba politique bango ba sala na bango musique au PC mbongo a embelio sans problème en tout cas le Kunzardo dernière question parmi l'entretien na biso to za ke bandeko ba outi orchestre oyo yebi ba outi maison mère lelo baza na kata Tim Wata yo za na animateur na yebi ke bango baza ba chanteur ndenge ba ye boyambi bango ndenge nini na kata Tim Wata bandeko ba ye Olivier to za na Arnacle Arkeli boyambi bango ndenge na kata Tim Wata soki yende makambo yambi bango bien sko biso basali na ye photo yamba bango bien en plus baba bosser en plus donc baba bosser Oliviera bambe mise na biso photo ta komona bango Arnakelia ngabe ngage poto za ine ba côteless Arnakelia donc azaba bosser siko soki bosser aye oya bangaka ça veut dire azane bosser te mais bakuti pe ba bosser bakuti ba nyama olelo Tim Wata Mopepo boyoki banoko wana oto bossé na bango retirada donc banoko ba eto yambi bango Oliviera excuse bat bayebi arnaqué voilà to yamba bango mabende nini po yemoko makambonde a confirmer bango ayambi bango général Tumba baba qui s'ensemble c'est récent maintenant santé venir le belinayo ba geste na yo on dirait sur l'héritier watanabe mais ils ont en général tout le monde comprend que vanda pemela mutu beaucoup monde vraiment bizarre naé en tout cas c'est très bon bana poto bozozela yeyo général Tumba kalami tazo ya général Tumba tambo ke beta na Olympia de Paris bana poto et belé pe bazana posa yo rapé général Tumba atiki makombo na ye nini rosenga bana poto bazana besoin ba yo kana ndule on a poto biki ba kozale belé pour concerne la poto comment manquer bango général Tumba tant on matana podon bato bazana posa boyemba bango yo s'adresser na bato bato on a poto partout dans le monde diaspora communauté congolaise basé par pied dans le monde bolanda à travers ma mission télévision to na toke poto pe lelo te toke ngomo kala ba ebinde to sola gati avant na hôtel déjà et tout ça tous ans déjà na tato koma et bika Facebook et komati o to kuta na bango te to publier ba mina biso misupe ba mina biso te batala émission soki toke na nord boye ba kotinde la biso ba demande et ba numéro na biso ya ba Paris et aux Alazala déjà na ba Facebook donc docteur hein tu vas contacter Tobi bonzo ba zo tant de to na Paris et voilà to tia numéro ya Paris ndeka to za ina Angola to tia numéro Angola na ndenga systématique et ba op baza déjà ba comprendre ki ba to ebi ndenge to zo na biso ba ya to zo ya s'il te plaît pezoya générique moko na ebité na fungoli ne pas jamabe des messages na kata ba animation na yo en tout cas na senga na batu so bo musique ebimi batu mingi ba critiquer ki retirada ngana zo ki pena temps yo ka générique wana na yo ka ba cri en tout cas na sepele makasi le Kunzardo à part Paris toki que les solo Canada ezali est-ce que ça affirmer doit confirmer les solo Canada na toki boga beta ma solo oyo ezala confirmer oza confirmer te non confirmer beta ngote donc batu bazela juin yango yote juillet lobi ati lelo sur les 14 voilà yebisanga siko et abetaka lisolo lokota abetaka lisolo oyo makambo oyo yebiki eza confirmé abetiango voilà Canada ezali po mokonza yebisaki biso nazana kondima po yaza lo roi Jésus biso to ba na benga bena lingala ba apostole
te Apostole. Apostole. En tout cas, général Etumba, na ma question moi boya par rapport à l'animation na ponga landa ko mingi par rapport à non mais animation c'est comme ça yemba. Na zo vraiment temps yoka. Na concert ba ve na biso na pesa ba mbote ba lien en communication. Na yoka ki ba no boke lo mo boya Moïse Mbi mais na zo pe na temps ka ngo bien te mais na mona lo wana ba to ba mata na podium et ça na mo ngomia makasi lo wana Moïse Mbi ya elo mo ça succès mikolo. Elo mo Moïse Mbi elo mo yemba ya Moïse Mbi boy. Aza pasteur oyo a évolué. Nzamba sungie. Nzamba sali kati na ye. Yango mo ina zwaki logo na ye wana. Bimana kati yankunda. Ye asalaka na ngonga. Na tango na ngongo eza ya biso. Buke bato ba lobelanga mabe. Mais tango eza yetumba. Bato bele baganga ki ba olia biso. Ba plan na bango yoto bimati. Oui bis. Ba générique na bango pe bimi. Wapi ya biso na bango o eza na makambo. Bato tu ba comme na Facebook ou attendez makambo. Pasteur wana nzamba pambola ye azana ba chanson na yo kana za ngwebele. To sentir pena pour façon na yembango, to sentir pena ki oyo kaka et puis ekota. Asali makambo eta ki artiste a évolué na voix, a évolué na texte, a évolué na clip. Donc alongoli penda makambo nzambe po ani botia makambo nzambo ndire nzamba za nzamba mawa moko boye. Ok, osala clip na zamba ngoli obimisa ya sali clip na zamba. Mais abimisa ngo image moko bobino ka nzambe mo nzamba o mo bino Moïse Mbi lola ya ofele pena odio. Merci beaucoup Général Etumba de l'ambiance na pesi mote na Fanny Kessa et puis Gelor tout monde ka ba masalanga Général Etumba to mo chité. Moi, Bastaf, tu as vu que na poto ba yamba autant boyan aéroport la team Wata tu as vu que tout le monde a image na Angola, tout le monde a gagné ni na Angola, bosala gagné paga, tu as vu que ce bogo mi Paris, tu as vu que ba na poto ba na souci à musique congolaise na niveau moko ça. En tout cas, on a tu as vu Bastaf na bazali na ba poto, ba landaka yo, o be ba ozela bino bokende na Olympia de Paris, o revana se be Bastaf, ba master ba ya ba ndeko ba ozela yo, oyo moko yebi. Ben Vito Bongo. Salim Kapesa, mon vieux, à Londres, Aimé Bidoche à autoroute, Lionel était aux États-Unis, oncle, oh oncle, na haute. Dem Silisala, Moutaleki jeune, hein? Moutaleki Azate, jeune ou un mystique. Dem Silisala, so bête au comprendre, hein, est simple, mais systématique et à ma bé ma casse, faut pas nous boire. Voilà, Batuto Balinga Etumba, oh Alinga Bimana s'il te plaît, plus 243, 89, 71, plus 243, excuse, 89, 71, 29, 373, Bengue Tumba, Ozue Tumba, Héritier Mazingo, Papa Confort, Jeanne Moroboy, Walifant, Héritier Mazingo, Papa Confort. Voilà, pour nous on a merci. Ce que la général est tout bandaki na show to suka na mo lo mo muke avant de libérer OK ni mo lo mo ya muke kusala mbongo mbongo baketwe wana na flasher muke wata oso sala mbongo pona bayuma ye munwe lelo ba finge ale kanga ye na bit. En tout cas, merci beaucoup, Général Etumba. Tu écoutes dans la émission. Baoli ane sengo so pesi ba. So pesi. Yango chaka do kudinga mutapesa nga eloko yo. Edo Bulacha. Zapolo Dinangeve. Claude Mupende. Konzardo yo, chef d'état-major et animation mais mikolo ba benganga Tumi. Nalingi subo benganga Konzardo te o benganga Tumi. Ngalinga bengo mingi Général Etumba. Soki po boyi ko benganga Konzardo o boyi ko benganga Tumi. Boyi te nalinga ne mingi. Yo linga bongo na bibatu. Bo benganga Petro nalinga so benganga chef wa mboka. Donc dans la chef animation na contrôleur mboka nana bimia chemutu azwali binza. Merci. Merci beaucoup Konzardo, merci beaucoup Homo Fortis, Homo Image, Monsieur Google, Homo Technologie. Ma mission télévision pour continuer toujours quand même. Et puis, vous s'abonner à la chaîne ou ma mission télévision parce que les bonnes choses, vous retrouvez à ma mission télévision. Je n'ai si moté na bana tout à Poto, bana Paris, je n'oublie pas Guimom mon ami, Boni Basangoya.
depuis Chaleur à Kemamolot ici à Bana Bandal, Akabos, à Gisola, base à Makasi Nakata Cape Town. Et je n'oublie pas mon vieux Gogo Ndombe, Nakata Cape Town, Gogo Ndombe, Maman Stagnon sur la Saint-Anne Forever. Non Love by Diams, Maman Nanofrael. Je crois que le compte est au rebours. Et Sugi Awa, Non Love by Diams, Maman Nanofrael, la dame de Paris. Et je n'oublie pas Olga Nzanza, Madame Apoto, bien-être universel, qui a dit que Olga Nzanza, Nakata Paris, wana, à Rokangate. Merci beaucoup. Wabino Ndeko, Babi Lingolo, depuis Kinshasa, ma mission télévision bouclée. Ma mission TV, le miroir du monde.